Biso to juger Moïse Mbie, biso to banani. To na ba compétence nini. To juger Moïse Mbie était le quoi Mosali na Nzambe, to juger Moïse Mbie le ko la mutu. Et puis to condamner Moïse Mbie était mais to condamner ba œuvre na ye ndenge Ephésiens chapitre 4 5 verset 11 lobi na biso. Ndeko Moïse Mbie le ndeko nanga ba rési a commis sujet et actualité. Na biso ndeko Moïse Mbie azo sala succès moko sikoyo ngana obenga ngo Moïse Mbie 4e partie. Lelo yo bato bande ko sama na église ya ndeko na biso Moïse Mbie. So église wana za ko kangama ba ko tendo sa oza sike ba oza courage ko tata na compassion et pas pasteur Marcelo. Ba ko tata ndeko nanga. Ba ko tata pour ni parce que place ba utaki baza déjà déçu. Ndeko na biso Moïse Mbie ye wana kaka Moïse Mbie ayembeli biso gege to yango na nzemba baba ndonga shokoro boluka ngo amen nzemba baba shoka baba ndonga shokoro ayemba gege bai bati boluka ngo maki misambo ayembi yango makalamba ayembi gege ezaki kaka bango bazali nyonso bango nyonso bazali kana problème ya prononciation. Le kito yé pemenia wa toyoti bolingondanga ye oyo na lotaki na ndoto. Pourquoi des choses négatives tout autour ya Moïse Mbie? Comment va te cause à la jaloux que pas Moïse Mbie, pas boire à la jaloux pas frère Patrice, pas boire à la jaloux pas Dodo Kamba. Moi j'insiste sur Dodo Kamba parce que je le connais très bien. Aujourd'hui, nos pasteurs des églises de réveil va comme ici va bureau na bango ba et longo ba tumbe le comme ba et tumbe limbeka ya ba ser. Ser asisi kiltika wana directement azana kata bureau ya pasteur a olongo na pe monsieur loko moko déjà. Lo na boy parce que bato babi na ngana za kanda contre Moïse Mbie. Nazo condamner Moïse Mbie te ba acte na ya poser ndenge na condamner. Ce que ça le kuta to ko revenir ko ebisa ndeko na biso limbisa biso to marteler comme on ninga mabi. Tant que ndeko ba ko tenter soit semble-t-il soit disant ndeko Moïse Mbie la réserve de l'Éternel, ce biso to la linzamba simisa ke pe manabiso parce que yé mutazaka réserve ya Nzambe. Nzambe sera pemi ndambo abi Moïse Mbie zwa pe mayayam bénédiction ba rési ki opesa ye Moïse Mbie wana kwa za la réserve de l'Éternel abengi yo ba rési eza nani na yo botika ko mpesa ba sopikia wana eza mabe makasi de konanga Moïse Mbie azo sala clip na étoile de David les ayi combat diable était tangu ndeko Moïse azo zwa ba misapi azo chaka boye des cordes eza ya ngwana na clip epanzani nyonso eza combat diable était diable azo envoûter changa boye na luka vraiment trina na sana ya analyse wana mais ndeko trina malheureusement azo yambate ndeko trina na bolingo Nzambe tiape éclaircissement na makambo yo bima ba mona kozana semte parce que certes trina mwana te certes trina vanda na jebe azo mwana te ba entre ba mona yeka bimi na voiture à côté na voiture comment na yebwe pour ba gazana zemi ya passe to we ba gazana zemi te ndeko trina sala live ata na Facebook, ata na Instagram, o lagisi ke ngayo yo lelo opesi na date, le 3 jours tel ngayo certain na zemité et opesa biso pesi moi confiance to défendre ndeko Mbie ata mwa ndambu. Ornella cosmétique, ba biso oza en besoin oza na teint uniforme. Barisi baza monsieur le journaliste bon mon atteint ngai aux a besoin d'un teint uniforme maman papa leki tantine ndeko nyonso partout kotala dans le monde. Ornella cosmétique est situé à Paris et ça la maman futa moko approprié pour na ba peau ya couleur nyonso oza la mwindu oza la pembe oza mutuzaki na ba tampo ba tache ba ride et longi déjà cancer et beta on a choko banagi choko on tika na choko bengaka numéro na bango za affiché wana Ornella cosmétique azana kata Paris asala rappel ba make-up ya ba fille moi sur nga rocha ba crayon rocha ba rouge à lèvres et ba couleur nyonso tout make-up ya kitoko ba soin de visage ya bien bengaka Ornella cosmétique madame Ornella azawana pona ba soin na bino botala quelques images et puis quelques précisions oh yemoko madame Ornella Arolaxabino. C'est parti play. Coucou, salut à tous. Moi c'est Ornella, je viens pour vous présenter mes produits make-up et tout ce qui est soin de beauté, voilà. J'ai des bases de maquillage. On a des fonds de teint de toute incarnation. On a des concealers, des correcteurs. On a des highlighters. On a des fards à paupières. Des palettes de fards à paupières.
de plusieurs teintes, de plusieurs couleurs en fait. Et tout. On a des poudres compactes. Des poudres compactes. On a des rouges à lèvres mat. De plusieurs couleurs, notamment ceux que je porte sur moi. Vraiment des très bons rouges à lèvres. Très chaudes, qui pigmentent bien, qui tiennent bien toute la journée. Voilà. On a des sprays de finition. On retrouve également des blenders. Également des blenders. On a des fards à paupières toujours, de très bonne qualité. Toujours. On retrouve aussi des chiffons. On a des chiffons de maquillage. Et tout. On a des eyeliners et des gels des sourcils. Donc voilà. Je vous invite vraiment nombreux à passer vos commandes. N'hésitez pas. Pour tout contact, c'est au 06 05 99 07 72. N'hésitez pas à passer vos commandes. N'hésitez pas à téléphoner pour avoir plus de précision. J'ai plusieurs produits et notamment là, je ne peux pas tout déballer parce qu'ils sont déjà dans les cartons et tout. Donc vraiment, je vous présente les nécessaires. Il y a des lingettes, des démaquillants. Il y a vraiment plusieurs produits que vous pouvez retrouver. N'hésitez pas à passer des commandes et n'hésitez pas à téléphoner pour plus de renseignements. Je vous remercie et à très bientôt. Bye. Muta pembe muta mwindu barezi baza monsieur le journaliste mutu nyonso zaka na besoin za na teint uniforme pour ceux qui teint na oza mabe oza na ba cancer ba ride na misapi couleur ya kitoko ezate batu ba wanda kotonga ona nzela batu ba wanda otala yote madame Ria na kati à Londres a meme bino solution eza ba mafuta oyo asali eza na base ya naturel ba mafuta oyo te o ba che hydroquinone o ba che nini mafuta eza ba sali on a ba nzete ba sali on a ba fruits ya kitoko mafuta eza naturellement ce que na pona yo e robimisa o nimbuma e robimisa o ni bouton et robimisa o ni ride et robimisa o ni batache ni batampo donc mutoro talanga ngamo déjà na bandai mafuta wana madame Ria za na Londres bota tena ngane komi mkolo na kin mais tena ngeso kwa mais pour nini solution est nulle part ailleurs madame Ria yo mutoro tala biso na Kinshasa za besoin ya mafuta utaka libanda ya mboka et ya awa bobenga ka numéro ya madame Ria yango wana eko sortile kalate ye aro tindela bino boye bandeng bo sala po mafuta comme la place nyoso zali arana Londres mais partout dans le monde aux a besoin de mafuta na ye benga numéro na ye e koko maye penza beaucoup plus yo motala ka te ya madame Ria bo mona ndenge ye moko na couleur mo surtout bato pembe o ngai penza pembe na ngai comme ko beba o nga pembe na nga solution ko tabato pembe bola na bino pongi po solution monani de yo soka ko chela biso image ya madame Ria et puis numéro neza affiché wana bo benga e pona l'opposo na bino mafuta na base naturelle. C'est parti, play. Beauté, Oisa Brand Cosmetics UK, Oisa produit en toto et non la cabatache. Sopilini cosa na tema ko ya bien ya propre. Oisa produit na ya kosela. Oyo eza pour la maboko pour la batache, ya makolope, ba genou et ba coude. Oisa oil et kendaka na produit en toto. Donc ce que vous intéressé, au continue de ce message na WhatsApp. Exemple TV Kitoko, rien à dire. Et abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou bolinga nada, encore comme il y a ça périque boy. Faut vous s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. Ça Exemple TV. Bibo s'abonner belé à la chaîne YouTube. Exemple TV Kitoko, rien à dire. Yaya, Toyo comme exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voyait exemplaire en autres, non, il y a s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV Kitoko, rien à dire. Le devoir m'appelle, tout le plaisir est pour moi. Je suis Barézi Bazza, monsieur le journaliste. Bonsoir, bonjour, mesdames et messieurs, fidèles amis internautes, Exemple Télévision, votre chaîne d'actualité, votre chaîne de l'excellence. Merci beaucoup pour votre fidélité, merci pour votre attention, merci encore une fois de plus
pour vos abonnements. Vous ne cessez jamais de vous abonner ici. Merci vraiment infiniment et merci à la plus de vues. Merci à celui qu'on appelle Yannick Chamba Yannick Godson qui est mon sponsor privé et personnel. Monté ma Clarisse Gang en direct de London, je vous salue. Un grand merci à Malik Arafat, quelle bonne manière. Malik Arafat, bonne bassango, il n'y a pas tous les mots, les charismatiques. Nous on a E19, Thomas Mbouya de London, Willy Claude Jama, prêtre. Mille merci à Monica Makambo Yaba Monica, Maman à Brian, bébé Seigneur, Maman à Kinaya. Et pour Primaël, je résume à la merveille, moi, la mamie, et Gilles, mon ampoussi. Il y a Igor Kamasi depuis Montréal, depuis le Canada, mon papouche. J'ai le grand plaisir de lui avoir sur ce beau plateau. C'est un analyste de tout pour analyser peut-être sur les effets Oyo. Tokoyoka Oyo, sur les actualités qui touchent les hommes de Dieu. Vous savez tous que cette affaire de pasteur Moïse liée, affaire avortement, Eliane et tout. Bamitakalisation, Oyekobima, Otala Michel Bakenda, Boyokendebodon. Tout ça, nous allons englober. Michael Kalamba et divorce. Donc, nous allons essayer de faire au moins la part de choses. Alors, je te vous télécommande et suivez cette émission de bien à la fin et n'hésitez pas de liker. Et surtout, jetez-nous vos commentaires. Ça nous fera énormément du bien. Ceux qui d'ailleurs, d'accord, feront la pour dire bonsoir et bienvenue dans le Yam, sur Yamle. Oui, on a invité dans le analyste au Toro Panzanaï, Toro Solanaï, Nyoso. Bonjour et bienvenue, Yam Siam. Bonjour, mon nom est Barezi. Biso na kimong balobaka lo sako. Baliaki na yonde bakobomayo soki oza prudent te. Zala prudent parce que bato baliaki na bino tala bakomi koboma bino sikoyo. Bato baliaki na Moïse Mbie, bango bakomi koboma ye. Bato baliaki na Michel Bakenda, bakomi ko publier ye. Bato baliaki na Michael Kalamba, itango Michael Kalamba azobeta mwasi na ye. Bato wana bazaki azobeta ye mwasi na ye. Bango yo ba publier makambo sikoyo. Wana kimongo nde biso to lobaka. Sinon na pesi bana mboka nyonso ba otala biso sikoyo. Congolais, Congolaises, nyonso ba libanda bambote na bino nyonso bwana Australie bwana Gemena nga saka bongo na sangi saka bino po bwana Gemena pe ba batu bwana Italie bwana Mbandaka na pesi bino mbote bwa pe kuna na ba Congo na moni bwa pe na Genève na Australie bozali na Singapour bozali na Suède bozali na Gemena bozali na Ituri pe kitamwa muke susu na Rwanda na Brazzaville na bosa bino te Tchad pe na se esika boza mbote en général na Niger na Québec na États-Unis na moni bongo bijoule manapesi bino nyonso bato ba otala biso ba Congolais mbote ba Togolais ba yoka pe lingala ba Brazzaville ba yoka lingala na biso ba West Africain nyonso ba yoka lingala na mundele ba yoka lingala fungola matoyo yoka makambe to ba lelo. Voilà, ndeko yambe boyo ki ndenge pina lobi lo sako na ba imongo nyonso oboza libaku ya kotala biso il ongaka donc un exemple télévision alors bon s'abonner car à place wana ba komi s'abonner bon cliquer wana et vous ça la bien ndeko yambe boyo qui déjà sujet de journée na wuti ko présenter que l'actualité oyo ko bouger monde oyo bouger penza ba traiter belé ba komi bouleverser ba komi baté ba sambela nani na que l'église nazo ya ko mela masanga nazo ya na kindumba parce que ba kotala ba de Dieu baza kokwea c'est kokwea étant qu'un analyste au moment de Marambo étant humain tu te dis quoi on a habité sur de koya mais yam pardon aux arabes chrétiens aux sambe la rapé aux amis musulmans bon on a habité mais étant que nous humains on koyoka Marambo aux omilo belani ngai na kopesa yo avant to kende musika na kolinga to tanga verset biblique oyo Romains chapitre 5 verset 11 le bible to bandango na 1 mais ngana keka na 11 pour nazala égoïste été et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres mais plutôt condamne-le na kesu musika pour natangela bino susu Romain parce que bandeko balobi biso to juger ndeko na biso mbi biso to banani ba bi ko juger mosali na nzambe te to ke na Romain na biso na 14 4 et le Bible qui es-tu toi qui juges un serviteur d'autrui bah Bible le serviteur de Dieu s'il vous plaît être appelé cela veut dire interpréter ce qui est écrit à la Bible. Bible lobi amen yo loba amen ndeko mosto mobali ko bakisela biso te Bible lobi Dieu m'a envoyé chez toi dit amen non
Bible place Bible lobi non yo loba non ko bakisa ya yo te boyo ko makitende konanga. Bozo juger biso bozo finga biso bozo lobela biso ke biso to juger Moïse Mbie biso to abanani. To na ba compétence nini. To juger Moïse Mbie te lokwa mosali na Nzambe, to juger Moïse Mbie lokola mutu. Et puis tozo condamner Moïse Mbie te mais to condamner ba œuvre na ye ndenge Ephésiens chapitre 4 5 verset 11 lobi na biso. Ndeko Moïse Mbie lelo ndeko nanga ba rési a commis sujet ya actualité. Na biso ndeko Moïse Mbie azo sala ba succès moko sikoyo ngana obenga ngo Moïse Mbie 4e partie. Ndeko Michel Bakena azaki na première partie à ça l'épisode na moko amoni ke fa chango fin selon maram na salaki parce que Michel Bakena azaki acteur pornographique à ça acteur à ça film pornographique yemo azaki réalisateur yemo azaki caméraman yemo azaki acteur na kata bato ba jouaki a jouer ka yemoko ndeko Michel Bakena pendant que musika te oyebisa su ba ndeko ba otala ngai Michel Bakena moni ke makambo ne na okenango vomi na silisa na ngango accueillir pas peuple de Dieu afuka me lobi bande konanga yi naza mutu nzote betama kili baku bolimbisanga to saki ni ne bande kona biso to limbisa ki ndeko na biso to mona ke ndeko za mutu akoza pe na mabe Michel Bakena en tout cas to limbisa ki yo mais biso to Nzambe te lukande Nzambe na yo yembaka e ma e fungelanga lola lukande Nzambana luka nzembo ya banzembo yo adoraka luka yebisa Nzambe chama bolongo na senga Nzambe bolimbisi ndeko Mike ki retirer basali na Nzambe pourquoi pour ani ka makambo yo samba na génération pasteur WhatsApp Facebook Instagram ndeko Mike Kalamba ya ki retirer d'autres ndeko Barezi non wapi yango toyoki biso pe tona bandeko babalaki baluba toza pe na batanto babalaki baluba batante na biso babali baluba ngai tanto mobali ya tanto abokoli ngai na otanga kombo na yete naza pe na tanto abokolenga ye na tanto na bakabwana asenga mbongo adote ta bon ce qui est la coutume ndeko zo vivre na coutume na bango baluba fa que retirer mbongo adote tango retirer mbongo adote yo na penyel bo salaki bana bazaya yo to batikali ya ba penyel ndeko na ngai boni tozo mélanger makambo ya Nzambe na satanisme sika moko ndeko na nga to check lor ndeko Moïse nani Mike Kalamba ya lobi ya on est ko la téléphone aleki na TV kaka ya bandeko na bino ba internet pour dire que azo senga pardon azali mobalo alinga mwasi na ye makasi koleka basi nyonso ndeko na nga so alinga mwasi na nga na okobeta ndeko na mwasi na nga ndeko na monaki ndeko penyel na ba cicatrice bongo te. Et puis ndeko Mike a lobi mukongo wana eza ya mwasi na ete mais mwasi na ye moko mutu alobi yango ke ndeko Mike abetaka ngai soki nazali prudent na ngai pe kokufa mais ndeko Mike abi mukongo wana eza ya ye te bon tolekisi yango alobi ye ndeko Mike asoki telefone na ye smart ya WhatsApp Facebook Instagram Twitter Viber Imo asalela ngo pandambula toko misato na mibebu ndeko Mike alo bango na mibebu na ya fungoli mibebu na ya lobi asaleli eloko oyo mindele basali biso poto mona naka na molonga ni na ye peniele panda mikolo tuku misato basali telefone moko ndeko Mike boni koko sabiso boye ndeko Mike boni kozwa kabiso lokola bana moka mikie ndeko Mike toza basali na Nzambe botika kokosaka biso boza batu boza ime botika kokosaka biso bino kaka nde bozozwaka bana batu bino kaka nde bozosalaka ba film ya ba pornographique bino boleki papi mboma na tolomo papi mboma et tolomo na yemona na teva e bagisele ba marché ya bino to moni ba marché bozu ba marché basi balandi papi mboma azaboye Michel Bakena domoni yazo yemba Eric Mandala kaka pona $2500 Michel Bakena toyokaki on n'affirme pas l'information mais kaka pona $2500 de Kubarezi Michel Bakena azui tobi na dansa abedashu elongwe nzambe ya Michel Bakena nzamba abedashu ande konanga lelo yo to yena likambu ya Mike
pasteur Bible lobi pasteur il faut à la source il y a bénédiction pour na baye pate na ye et non source ya malédiction lelo yo ba tubane ko sama église ya ndeko na biso Moïse Mbiye soki église wana eza ya kokangama ba kotendo sa oza sike ba oza courage okotata na compassion et pas pasteur Marcelo ba okotata ndeko nanga ba okotata pour ni parce que place ba utaki baza déjà déçu. Baza dessus ndeko na biso Moïse Mbiye ye wana kaka Moïse Mbiye ayembeli biso gege toyoki yango na nzembo baba ya ndonga shokoro boluka ngo amen nzembo baba ya shoka baba ya ndonga shokoro ayemba gege bate boluka ngo maki misambo ayembi yango makalamba ayembi gege ezaki kaka bango bazali nyonso bango nyonso bazali na problème ya prononciation. Toleki toye pembeni awa toyoki bolingo ndanga ye oyo na lotaki ye na ndoto. Zai bolingo ndanga. Te bolingo ndanga luka yango yoka. Luka yango yoka nzembo wana bandela yango bien. Ba yoka bien ton zeta bolingo ndanga. Te. Choza ki bolingo ndanga to linga to ba bolingo ndanga to linga to massacre yango te zanze moninga embi. Famille ye kokoko moto bomoni pembeni to tande ko to moni pembeni boye ndeko Eliane. Azoyebi sa famille na yembiye ndeko bomoni pembeni nde onga na poni mais pona yesi la poni ni ko pona ye ko pona ete il faut comme na ba problème au lilo Eliane a déjà fait ça ne ba clip yangwana mais Eliane a sala ba clip ba komi na niveau bango mibale ba comme na l'état boni ndeko nanga pourquoi des choses négatives tout autour ya Moïse Mbiye. Comment tu vas la jaloux que pas Moïse Mbiye, pas la jaloux pas frère Patrice, pas la jaloux pas Dodo Kamba. Moi j'insiste sur Dodo Kamba parce que je le connais très bien. C'est un homme qui se respecte vraiment. Dodo Kamba. Et puis il y a parmi les jeunes pasteurs autant bandi Moussala abandi on a qui beau garçon. Et ça a commis beau garçon parce qu'il a commis pasteur. À ça qui déjà beau garçon oh basi biso moto va na boyer. Ah il y a noté na TV il y a un beau garçon hein. Ah vieux un beau garçon hein. Déjà mobali hota mobali. Et ça qui était oh a outi na qui beau vilain type pas na bango comme na qui beau garçon na etumbelo non. Déjà au cas de Kamba atteint Zembo moko boye te lo mo salami atalite mo boye salami mabe asa être humain. Bible eloba bandeko ba oloba non bozo condamner bango pourquoi baza ba être humain et biso nyonso ndeko on ne refuse pas. Biso nyonso toza ba être humain de konanga. Biso nyonso ba être humain. Zana lugelo 1 Timothée si je m'abuse pas. Parce que bandeko ba komi okende d'abord avant na komana okuna na linga na yebisolo moko bandeko bazo pesaka bato bandeko pe ya basini bazo pesaka bandeko mibali ba oteyaka bango ba en plaire makambebele. Appelez-moi daddy, daddy tu vois hein? L'esprit supérieur domine l'esprit inférieur. Tango benga daddy obenge papa, cela veut dire muta konzaka bana muta konzaka famille c'est qui? C'est papa, il a toute autorité sur toi directement tango benga daddy. Non, Bible lobi yango te mon cher ami, Bible lobi yango na Matthieu hein? Na Matthieu. Parce qu'aujourd'hui je vraiment vous lire la Bible parce que on a trop c'est trop. Papa spirituel le bien wapi Matthieu chapitre 23 verset 9. Matthieu chapitre 23. On doit prendre la part des choses. Totika Roloba et yoka Matthieu chapitre 23 verset 9. Natangi na kombo na Yesu. Et le Bible et n'appelez personne sur la terre votre père car il y a un seul père spirituel c'est non, n'appelez personne sur la terre votre père, car il y a un seul, votre père qui est dans les cieux. Bible le bien ko mutu moko te papa na yo amolimo te. Oh papa na nga molimo te. Toi na papa moko amolimo ya Nzambe. Bande ko musu bakena nga na 1 Timothée babi na nga te, ndeko kosi biso, Bible lobi bongo te, 1 Timothée lobi na biso boyenga na bi po mezate ndeko. Bible yango be biso to talaka 1 Timothée chapitre 1 verset 1 verset 3 et le bien biso boye Timothée nani apôtre Paul a obtenu la Timothée lettre Timothée est malade du père Saza yo quand apôtre Paul a benga Timothée mon fils légitime en la foi
Que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de ta part de Jésus-Christ, notre Seigneur. Cela veut dire, tant que ya bengi Timothée, mon fils légitime, Bible lobi te que Timothée benga ye papa. Bible combien ngote? Comment bande ko ba linga to bakisa yango awa na Bible? Ande konanga. Bible lobi na biso place ba lobi légitime yo lo ba légitime ko lo ba légitimité. C'est ça. Bible lobi na biso Timothée bengi apôtre Paul a bengi Timothée, Timothée mon fils légitime. Mais la Bible lobi na biso te que Timothée benga apôtre Paul mon daddy. Non. Aujourd'hui, nos pasteurs des églises de réveil, comme ici, bureau na bango ba et longo ba etumbe le comme ba etumbe limbeka ya ba serre. Serre assis qu'il tikara wana directement azana kata bureau ya pasteur a olongo la même monsieur loko moko déjà. Mais non. Ndekonanga na yebisi yo lelo na yela yo Bible. Totanga Romain. Nazozongisa batuka na makomi kaka. Lo na boy parce que batu babi nanga naza kanda contre Moïse Mbiye. Nazo condamner Moïse Mbiye te ba acte na ya poser ndenga na condamner. So que ça le kuta to ko revenir ko ebisa ndeko na biso limbisa biso to marteler comme on ninga mabi. To ke na Romains chapitre 14. Voilà, Romains chapitre 12 plutôt. 12 voilà. Romains chapitre 12 verset 21. Et le bin abiso boy. Ne laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Comment yo mo umbu nankolo mo sali na nzambe ogolinga mabela ta yo ba yo tenter yo ziango komisi yango obite na zabe mutu bona obi ko za tenter. Non, Bible lobi comment ko linga to za la vaincre na mabe plutôt luka ozwande mabe komisi yango malamu. Tant que semble-t-il soi-disant de Moïse Mbiye la réserve de l'Éternel, ce biso to lali nzamba sim sange pe manabiso parce que yé mutazaka réserve ya nzambe. Nzambe sera pemi ndambo abi Moïse Mbiye zwa pe mayayam bénédiction ba rési ki opesa ye. Moïse Mbiye wana kwa za la réserve de l'Éternel, abengi yo ba rési eza nani na yo. Botika ko mpesa ba sopuke wana eza mabe makasi. Eza kitoko te ba sopuke wana. Comment ndeko Mbiye akokai ko surmonter bandeko ba tenter été. La chair est faible. Non, Bible lobi ango chair eza faible ndeko nanga mais ka Bible lobi susu zwa mabe transformer ngo na malamu. So bandeko ba ba tenter yo ndeko nanga na yebi ko na makanso tantenga na moto na nzambe. Tala so lelo ko isinga. Tala bato no so bali boso nanga. Tala. Ndeko mosi aye kitoko aye pembe. Papa nanga na yebi si yo sexe eze pa ndeko mosi ya pembe, sexe eze pa mosi ndeko mwindu, o eze pa mosi ya ndeko mosi ya koka, o eze pa mosi ya nyonso ezalika sexe bon moko après sentiment na yo 2-3 minutes et sili o komi ko raisonner d'une tinenga na sala o après o lo ba démon mtatinga sa makambu démon ba toza innocent na ba faire o démon ba to yebi ne lo côté combat ya diable tende konanga combat ya diable tangu ndeko nanga Moïse Mbiye azo sala clip na étoile de David ezali combat ya diable te tangu ndeko Moïse azo zwaka ba misapi azo chaka boye des cordes eza ya ngwana na clip epanzani nyonso eza combat ya diable te diable azo envoûter changa boye yo kana biso loko mo ba rési très profond na biso bandeko nanga ba otanga na ndako oyebi soki Satan yo muto zo sala mbongo akisi yo muto za no simba kisi po régner na vie po koma mutu munene ozeli ko oboyi ko zela tango nzambe ndeko nanga yo kana biso bongo la muté mesikoza biso to abata masumu to juger mutu te tozo condamner nde Moïse Mbiye te ba acte na ye so boyi yango na yebisi bino sous verset muso ezali bo juger yete yebisi bino ba bi bo juger moto na nzambe te bilo yo juger moto na nzambe te ba kosi bino. Bakosi bino, Lucas verset biblique qui appelle si yango. Bible lobi ne osana ni po o juger serviteur d'autrui. Bible lobi te osana ni po o juger serviteur de Dieu. Bible lobi yango te. Yo ko bakselanga serviteur de Dieu na kolongola d'autrui te po bakselanga de Dieu na boyi. La Bible lobi ne touche pas aussi à mes loin. Wende siko so kata musika a commis loin de Dieu. Yo faut ça l'effort, ne peut ça l'effort. Ne kombi a commis loin de Dieu. Nous faisons l'effort, il y a qu'on ramener tout près de Dieu. Tout ce que nous faisons ici, Moïse Mbiye moral n'est pas assise te. Bako sabino ngazo na yoga Moïse Mbiye omniprésent Anthony. A commis omniprésent, à ça même moment na Lyon, un moment na Londres, na Allemagne, le l'autre Moïse Mbiye yo na Kisasa.
Moïse Mbie ye wana kisasa ndeko Eliane yo pe ndeko Eliane ozana ba preuve to ozana ba preuve te ole to misaka ba énergie boy to ozana makambe belé ya kolobaka na ba to défendre ba anti valeur to saka ba analyse mususu aujourd'hui to so bloquer biso nyonso ka pona makambu na yo so ozana ba preuve bazo senga ngo mema yango. Mais par contre, c'est la de Moïse comment pour que mais Toyoki ba rumeur c'est confirmé que Moïse Mbie ana kisasa Toyoki yango Moïse Mbie a combattu depuis les 30 na kisasa bato ba obenga biso que Moïse Mbie ana kisasa na poto ali souté na poto na kisasa on peut to mona otendo ko Moïse Mbie bon babi lundi a affronter justice tozela yango lundi toza vraiment passé à Rosela Moïse Mbie Kofi Olomide a sala prison ko uta makala tiko kita na kisasa awa parce que betaki dans 16 lokolo dans 16 alaki na tort Moïse Mbie aleki Kofi Olomide te est-ce que Moïse Mbie da tongi banda ko Kofi tongi na kisasa Moïse Mbie beti musique au Kofi beti Moïse Mbie sali succès au Kofi sali na monde na noté mais succès na yango comme on peut ça batu jalousie ba mo créer non ndeko nanga ba la simana ba poser le pasteur Moïse Makamuke atinele ba na yebisi yo dossier yo na minute yo dossier na minute za na maboko magistrat Chamala. Magistrat Chamala Simbiango, c'est un homme très très honnête. Moi je connais bien ce monsieur, c'est un vieux que j'ai côtoyé 2-3 fois. C'est un homme très sage, très très sage. Magistrat Chamala. Nazalana ye na tribunal Yanjili, na yebi wana azama ye le makasi. Il ne peut pas mettre des sentiments na makamuneti o ya lelo zaboye. Hier ezaki makambo ya ndeko na biso saïsa. Aujourd'hui c'est Moïse Mbie. Donc a autos aura jamais temps à s'avancer na makambo wana. Pour mes ndeko Moïse Mbie azongande. Azonga ya ko se repentir aluka nzambe na ye oyebi soki Satan zo pesa yo ko lobaka teke nzamba osala ndeko boni namoni nzamba osala ndeko Bob le terrible boni namoni nzamba osala o ndeko nanga na biso nzamba osala fort tango opusa ndiboso zo na kata voiture na masata bimelio barizi yo ba oloba nzamba osala oloba ote yebi ka fena loba bongo OK Satan limona yake ba comme sous place mona vola isusu roulage mo boyeba ne o ndeko les journalistes boni nzamba osala papa nzamba osala fort moni range et continue nzamba osala tango le continuer Satan bimisu barizi yusu ba nika nzamba osala o iskizenga maître na bosala gi troisième fois, quatrième fois, ça doit me suivre avec Sokara. Pour la simbi, c'est touche. Il faut l'accès que ngam na osala. Il y a une réalité. Job mutape ça yé bénédiction ezala Satan te. Satan ça jaloux ko le kanzambe. Bible lo biango maudit soit la terre parce que le fils de l'homme est descendu mabele oyo nyonso pe biso biso batu to ça place banzete zokola ezalaki maudit kata musata kitina se. Très jaloux, il y a sa bénédiction te barési, il sa barési, il sa bénédiction zanzambe. Ça t'appelle sa bénédiction na yé, il y a court toujours au commis serviteur na yé. Job a bénédiction, ça t'a liga oui bien minute on doit régner ma casse, on a appelé sa bénédiction mais muto a bénédiction pas nzambe on régner fort. Où tu es pango, banjina ba c'est pas habiter où c'est pas nzambe. Solo afuna kuta na ve aja kuta na ve obi ke mutu ana odokisa mutu fort muté mama zo beta azino nzamba bise ko simba te wa mutu nanga akei 2 jours après zongisu ve obi ngana omona mutu asela côté point ni bongo te na omona okay boye tanga mekena nzamba bon kende na ko simba molimo te tango ga baluki abandi ko frapper Job la Bible dit Job a perdu même ses enfants projeté on a un nion soit perdu yango à peur de même bananaye, la Bible dit. Satan, Satan est tellement jaloux. À avoir bénédiction par intermédiaire. Azeli Nzamba pesa. Bible lobi Nzamba tini ange na mokilabi zwa bénédiction kende pesa na metza versant ou bien te. Kende ko pesa barési bénédiction. Ange ya komi quelque part à Kangami. Barezi kunaka kumama papa yo zali molonge kumama na yo papa yo zali molonge molonge nzamba bime barezi nini susu ko yembanga erobo na sali nini na pe na amutu atala boy barezi sigo aolela ka bénédiction na comité abenga menatine mutu mo kuna ni kenye tala na kuna anja ke ya komi place barezi za gite na katikati akuti ange bakangi pas Satan qui t'a dit que célébrité bande ko bana ngolelo et tourner tout autour en Zambie. Tant bande ko ba ba corde boye ba tchanga ba clip ba sala ba clip na ba étoile de David ba ba clip ba sala na ba ngonga ya ba Bouddha ba za ba idolâtre
Pour dire bazwaka ngonga salaka na ngonga na tango na bazwaka ngonga kimbangiste te to bazwaka ngonga catholique te bakendaka kozwa sani ya babuda wana bazwa tala film tala nani ngonga wana na film ya Hong Bak tala yango na film ya même ya bano totana bazima njiko ya ba indien. Mais oui, il faut dire la vérité parce que makambezo ke mabe le peuple de Dieu doit être réveillé. Mandeko ba ça makambezo c'est bel ça sous mokilité. Soit vous êtes chaud, soit vous êtes froide. Vous ne pouvez pas mélanger tous les deux. Vous pouvez pas. Soit vous allez côté Nzambé, au tel côté Nzambé. Soit vous allez côté ya ndekonabiso Satana, au tel côté Satana. C'est fini. Comment vous mélangez ténèbres et la lumière? Et si matin on ça va retour. Yo jalousie wana jalousie wana ya epa ya dodo kambate jalousie wana ekei epa ya pasteur na biso nani walonte jalousie wana ekepa Marcelo te ekepa Franck Moulaja te ekepa pasteur Dominique te ekepa Moïse Mbi yende konanga toujours un Moïse nga abimisa album na ende bakabali pe ye moko nda sala makambo wana ye moko nde Moïse Mbi mtasala makambo wana a triomphe wana comme le roi jeton. Triomphe comme le roi jeton. Oui, triomphe comme le roi jeton. Papa. Jésus. Alors Jésus on a prononciation ya biso ka neto le baka Jésus, toi le baka Jésus. Pour ça le baka Jésus et Jésus. Soit le baka bolingo nanga, tenga to le bateka le baka bolingo nanga. Nanga za 7e reine na se ya mai parmi ba reine yo bazar puissant na monde à ténèbres. Nanga za lukanze ma fabrication ya cible. Oyo kango. Oyo kango. Maître Loma, Maître Maurice Loma mwana mama ndanga. Ah ouais, na yo Oyo kango. Voilà. Bolingo ndanga. Oyo kango to oyo kango te. Donc, pour dire que les choses aujourd'hui tournent mal. Les choses tournent mal aujourd'hui. Il y a Fabrikas Tourni Manabiso parce que tu es bien que la musique profonde. Mais bandeko ba koti saka biso na kata bozindo ya nkolo. Na ba ko conseiller makambo c'est entre na pas na zemi oh ba sala negen ba longola ba zemi nyoso wana kaka. Mais bandeko na yo ba journaliste ba okino luka pe émission ba sala liboso trina ngape na ba ifana go sa émission na go sa na luka vraiment trina na sana ya analyse wana. Mais ndeko trina malheureusement azo ya mbate. Ndeko trina na bolingwa nzambe ça fait éclaircissement na makambo yo bima ba mona go sa semité parce que c'est trina au moins na te. Certains n'avant na GB azomo na te ba entre ba mona yeka bimi na voiture à côté na voiture comment na yebwe pour ba gaza na zemi ya passe te we ba gaza na zemi te ndeko tu na sala live ata na Facebook ata na Instagram o lagisi ke ngayo yo lelo pesi na date le 3 jours tel ngayo certains na zemi te et o pesa biso pesi moi confiance to défendre ndeko mbi ata moi ndambu tangu ndeko Eliana olo bage balongole bazemi salangage ke yena Moïse Mbi ndeko Eliana bosa na te parce que justice na biso mibeko ya mboka na biso elobi boye moto azolongola mutu zemi aza na 20 ans de prison docteur wa longola ki mutu zemi ye avandaki bayo luka ana 15 ans de prison moto alongola ki zemi ye moko mukolo zemi ana 10 ans de prison ndeko Eliana bosa na ke makambo azoloba yebe ba okokanga ye. Il y a avortement forcé. Il y a lobby qui a avortement forcé. Melissa qui est, on a ça coûte. Pour mes attentes de Golian, mais ma preuve parce que Moïse Mbi aza omniprésent na minute oyo. Soit aza on a biso neto sola azana biso, soit azana ndeko bazana Lyon, soit azana ndeko bazana Londres, soit azana ndeko bazana ba Paris kuna. Et donc comme si Moïse a dit qu'il innocent dans ma campagne, pourquoi sa sœur a caressé basiste. Mais voilà les choses aujourd'hui. Les choses aujourd'hui, c'est de voir les yango mogo parce qu'ils attendent en haut. Il n'y a pas de fumée sans feu. Il n'y a pas de fumée sans feu, ndekonanga. Milinga jamais bimaka yango mogo so moto ezate impossible. To vendre milinga ezate pour moto ezate. So to police le mettre to bomber mona milinga parce que moto uti ko zala wana. En plein studio bakangisi ndeko basiste moi ce nazo le langa na internet ao ndeko na ba mobile ne ba enlever biso moko to so ka ba menace 10 jours au jour na makama Moïse Mbi oyo qui le fait avocat ya Hélène azui masasi c'est dit à quoi avocat ko kozwa lisasi na lokolo pendant que Moïse a dit que affaire wana eza lokuta comment basiste akoki kozala enlever pendant que makama wana eza lokuta et loko bimi sou mususu eza nini
parmi ba vidéo ezalaka na kati parmi ba vidéo ezana kati ya disque dur on de kwazaki nango ndeko yende ko mobali amoni pe vidéo ya mwasi na ye na kati nda zwaki ba vidéo alongoli yango atie mpanzi azui disque dur azongiseli pasteur mbiye ebisi ba pe loko ezate nda bichela ngai ba sonorisation basali makambo na bango esili pe après ba vidéo komi ko bima lelo siko yé moko de sa part il s'est rendu compte que nazana mutu na pesa ka disque dur ezande ko tel bo lukaye nde ba ye ko enlever ndeko wana na yoki ndeko ngana ndeko mwana te siko na yoki bato ba obenga ngana ba France ba Paris ke abimi azolo sa émission siko pour aloba makambo nde zalaki tolo ba vérité tolo ka tolo ba bosolo pour to sauver les âmes perdues. Les âmes de Dieu sont perdues na kata makambo yo bato bango na to côté de l'église to yo sambela même o sambela nani. La Bible dit mon peuple périt par manque de connaissances. Manque de connaissances, il y a nini 3 points de suspension. Nous sommes quand ça manque de connaissances, exactement aux finga mutu, aux inconscients. Non. Manque de connaissances, on est parce que tous encadrés dans bateau, biso to benga basali na nzambe, o biso to benga basali bateli ba pate, biso ba pate quelque part. Basa ba lieli na ba pate. Mpate moka yeso kaza anyomo ya kitoko aza mafuta mingi pasteur lokwa za mbateli bampate atali mbeka o fonga moko na lia ya leka mbeka sere fa leka mbeka na bureau sere koti na bureau ba leki mbeka na le pasteur avia bala rapé na 2014 za benem ta kozaka ya o le non na libala wana na linya ngoto po ndeko nanga nzambe azali nzambe ya division te que personne te trompe nzambe akaboli Abraham na Lot azali nzambe za nzambe ya bénédiction nzambe za nzambe malédiction ndeko nanga ba resina kosa yote omoni makambo to sala oya Moïse mbiye o soki des hommes dédiés ba telemi ba zuma boko ba tomboli ba obi Moïse mbiye nzambe to livrer na maboko ya Satan ba sambeli prière wana zo Moïse mbiye nzambe ko livrer pour te dire quoi nzambe akabola Moïse mbiye il faut rappeler ça Moïse Mbiye moi aussi. Moi je dis ceci non tout tout. Est-ce que Moïse Mbiye pourrait être appelé quand l'église est comme une faillite? N'étant Moïse Faga j'appelle Nzambe. Parce que Moïse Mbiye il a fui un rappeur. Pour ton information. Moïse Mbiye zaga rappeur de Barisi. Trop c'est trop. Bible lobby condamne. Ne participez pas aux choses. Ne participez dans verset 11. Dans 1 Éphésiens. Ne participez pas dans des choses fêtueuses. Plutôt condamne-le. To condamner yango ba acte na yeza ba acte ténèbres. Faut to condamner yango. Ndeko ba lelo ba yango na benga ba pasteur ba chanteur génération WhatsApp, Facebook, Instagram. Parce que azo tangela biso bible na téléphone ou même on place bible écriture ya nzambe zali ou même on film ya porno pesa na kati tanga la bible na chéri yo zalaka parce que atangi théologie a maîtriser bible na mutu na ye aoki po tangelo bible te pendant que ya zi bible a liboso na ye wana téléphone na ye toi tu crois que otanga bible tu crois otala ya musu petit moi atinela vidéo na téléphone peut-être moi za musu na États-Unis 8h à Kilts Nabino bango kuna ba so 3h so 2h moi ezate pasteur na Karagao moi davana lala zo mo loko asali pasteur mo loko et hier écoute pasteur ali kola cher parce que tu as un décalage à air photo fungo là-bas en Nzambe les âmes de Dieu sont perdues bato ba en Nzambe ba ebiti ba sambela wapi église ya nkolo eza motema na yo aujourd'hui comment église ya Mutomboka Lombo église ya Moïse Mbiye église ya pasteur Marcelo mais non. Comment vous commissions l'église d'Abino, l'église d'Anzambe? Et comme le roi royaume, ce papa Koufi fatigue la moine. Ce pasteur was la célébrité lelo au Botagi, aux ana moine à Mkolote, après à Osenga Liwa Siko Te. Pour ça, Koufi Siko, église, et na boko batumoussou, famille vivre vendéni. C'est pas normal. Est-ce que comment c'est possible appel ya Moutoki ou Yakaka Soki, papa n'a comme un problème, ton papa Koufi de Erwana Moutifazo appel. L'occasion ça m'appelle T et ça m'appelle d'absence. À ça le crédit qu'on rappelle un coloté, il y a un ça makambo. Mais Nzamba ko s'arrêter, si Nzamba la qui apporte Muli et Moulaya.
que Moïse Mbie na mutu faka hérité sur les nzamba ba yiboso yango wana yembelaka biso ebandaka babundisanga esukaka ngande na longi yango na yembelaka biso banzembo na ye balukaka bayebaka nalataka ndenge nini balukaka bayeba nalalaka ndenge nini toke nazelaka yo ozelaka nani Molimo Santo tokotuna na ntango asuka voilà tokotuna na ntango asuka comprenez comme ça fidèle ami internet il faut aloba a renoncer ndeko nanga Nathalie Makoma a renoncer bamakoma na lelo atiki bapengani atiki bandeko nyonso na musique ya Nzambe ye azwi papa oyo babeti simi ba souci to yembi to bini to sepeli abeti featuring na iso to bini to yembi to sepeli na wana nyonso za ba attaque à diable te papa attaque à diable te na ebisi yo na babi aboya ki azala hypocrite azana posa tablement mikusi omona aviva na hypocrisie so ala tango bato baloba na ye na yo mosali na Nzambe ote ya biso ni yango sedari na ye mais abomination ko uta kati na Nzambe ko bima ko kota na ténèbres ko quitter la lumière pour se manifester dans la ténèbres et abomination liboso ya Nzambe ye pasteur mbi ya ebite ko zwa munoko na yo bibebu na yo munoko ko kota na sia mobali mwasi ko zwa munoko ko kotisa na ko zwa eloko ya mobali ko kota na munoko na yo eza abomination ye pasteur mbi ya ebite ke mobali na mobali ko zwa na eza abomination c'est écrit dans la Bible ndeko penel po promettre biso ba vidéo ya ndeko mbiye na ndeko Mike Alambai ke bazo sala makambo lokola mwasi na mobali lakisa pe biso yango boni ko tika biso to bimisa ba énergie bo ndeko penel mamulo pe to sengi yo luka ndeko penel tana posa ba vidéo wana on doit finir avec ça papa tout le monde a dit pasteur na émission église de réveil et yo qui sa Congo Sony il y a des serviteurs dédiés qui prient bazali le roi papa biso barouti le roi papa biso diyoka les hommes de Dieu au bord ça melanzambe nandenge solo mais il y a des hommes de Dieu qui trichent les dieux pendant que nous dormons bango ba salaka ba ambiance ngabu to betela ngali solo te at mutu moko aza tout près papa Moïse mbi na biso totanga ka kombo awo soki aza combattu peut-être il est mal entouré papa Ilous azali so na église a cité peut-être non papa Ilous ate makali kolo place mbi oteya avant na mipandi boîte ya café Chenti Manga et fungama na sima ya même ligne night club VIP papa Ilous mtazaka gérant na butu azaka na boîte na tongo ya une église boîte de nuit voilà no, papa na yebisi yo boye la Bible dit il faut pas être chaud ni froid. Choisissez kamoko yozana kanini. Cela ne veut pas dire que le roi ngana sambe la kanaza pasteur, il faut na butuna na teka ba préservatif. Pour ça musala. Mais préservatif c'est bien parce qu'ils ont sunga bande ko ba maladie. Mais ngana oteka eloko na za pasteur, mais na oteka eloko ezotita bande ko na ba ekobo. Bible lobi soko bali to ko sala ekobo te. Soko bali to ko mona nidité à moi cité. C'est la Bible. On doit être conscient de Gonanga. On doit être conscient. Tout le monde doit être conscient. Peuple de Dieu, bon luka place ressemble la thé. Mais l'église a bon monaka ba église a mikie ba 4 personnes on déplace nzamba zo vanda. Déplace nzambe azali. Bango nyonso baza bongo. Barezi bango nyonso baza bongo. Tango aza mpiaka okomona ye wana zo tambola makolo. Nzamba pesa eka moi auction. Moi auction kaka ya moi 100 personnes l'église. Moi 100 personnes kaka. L'évangélisation pe na nzele za lisusu te. Parce que on a là déjà na jeep. Non, a che filmé a vu soda mo a che liboso na cortège. Mais oui. Le les a lisusu te. Le deux comment 5 avenue Mongo 5 8 églises de réveil. Mais ça passion mon avenue Mongo 2 églises kimbangistes. Et ça passion mon avenue Mongo 2 églises catholiques. Ça vient d'où? Est-ce que Dinabal, musée Dinabal, muto ayeli biso église de réveil na mboka oyo. Azaki mutu. Dinabal tango akufi ndeko nanga, akufi na Afrique du Sud. Il y a eu des morts ressuscités.
bato babika edi na bali tango azo kufa place azalaki na pavillon wana bato bazo bika bato babiki po edi na bala kufi bakote edi na bali na morgue bato ba c'est quoi? On doit prendre des choses au sérieux. Sérieux. Ce que Michel Bakenda Roya Osenga biso pardon parce que asaki mutaka na yebiso to monaki. Oyo biso to monate kasi. Oyo biso to monate ndeko na ngai. Toza wana pona ko attaquer Moïse Mbiye te. Toza wana te poto wana nzala to luka Moïse Mbiye lié sa biso. Toza be wana te pona ko luka succès na komba Moïse Mbiye. Et toza wana pona ko condamner des choses mabe oyo Moïse Mbiye azo sala yi à l'occurrence Moïse Mbiye. Azo sa makambo kitoko te il faut to niata yango. To vandi boto mona vidéo ya pasteur Ebimi azo sa l'examen à haute tricher. Yeb sanga ko tricher ça ils a permis na vie ya Moussali na Nzambe. Pasteur Zenile si ba auto kanga saki makala wa bandeko ba bini sala ke pasteur Moïse Mbiya sa makala ba pasteur ba olongo na Congo ba oke sokoka na Brazzaville tala niveau soni ba oke sabiso ba kangie ba tie na prison kuna ba pasteur so opesi étape ya kotala ka mwasi no na ndaku so oza mayele te so mona suka akomi na mwasi no makango mais na sima ya Bible papa mayemba yango elongi ya Jésus boko zwaka boko sala mabe azali na raison. Des choses condamnées. Nabiso un musicien Kofi Alobarango au dernier jour vous me direz que je suis prophète. Le on va commenter tout doit romper sa Kofi raison. Kofi Olomide. Ngana oluka Kofi Olomide en tout cas vient nazo luka yona tukna kutano na sola nayo. Il faut yebisanga nini o ya mona ka Mike Kalamba na Moïse Mbiye pour alobake bango mi ba yeso ba kotilo langa côté nzamba za injuste. Nini sala Kofi Olomide lo babongo. C'est comme on est grave. Par rapport à makambo ya mona na physique bandeko wana. Voilà, merci beaucoup à Ndeko Yam, ça fait mon mouké poto que n'a pas malem na rochité. Un grand merci na abonné tout au Bogota la biso alors sujet oyo nous autres le matin pour nous salara musala po eza sujet moko jusqu'à là to royer baté pour procès fait pour maman. Toye ba qui a raison et qui a tort. Mais oui. Vous allez vraiment très bien informé. Alors, bon tenir au rigueur, bon continuer quand on a des informations, puis bon s'abonner massivement. L'exemple de la télévision, très spécial à Malolo Maloris, la Congolaise. On va commencer à Jules Zamunda, Motema et Julia Welo. Maman à Preston, on dirait qu'il y a Vilana, depuis Gina Wajina, Mona Yolo, Mona Dallas. Passeport rouge, Motema Dakekanza. Le Gilois propre. Mais sinon, Ndeko Yam Siambe n'a pas d'union sur l'émission. N'a pas déjà ma vie qui a ressemble juste pour ça les gens bango biso to la narabango mais baza ba modèle te ba ko pengwa ba ko bunga de l'opéra banduma musubi ba zu raison ta musa yanza ba ko te ya bi na ko tira na kinduma te bino moko to ko banga boya ko filmer biso bino moko bolinga biso ba biloko wana nyoso ko pesa message ni na yebite ezali vent ya Satan. To ezali influence ya oyebi ndeko nanga oyebi ke to lekisi to sili 6 mois année 2019 to koti année janvier 2020 mois ya janvier na mutakalisation et ça on dirait vent moko boy pour te faire voir que ba Moïse Mbiye ba Mike Kalamba ba Michel Bakenda je veux tambu sa vie na bango na bosembo nyonso au moni vie influence na bango lokwa ba za leader d'opinion bango ba miye ba ba leader d'opinion na kati na nkolo tala siko ke ba leader d'opinion na kati na nkolo ba vidéo ya mutakala ekomi kobima lokwa biloko akolia lokwa mayebo donc chaque jour na téléphone na biso na groupe na WhatsApp to zwaka ba vidéo ya mutakala na ba anya soki anya danseuse à JB alati nani oyena mwasi ya ko mobali mwasi ko to akomi mwasi ba osalaka pour nini ebimi kaka après makama Moïse Mbiye tozu ya ndeko na biso Michel Bakenda ebimi kaka après makamo Moïse Mbiye ba mama moko bazo salaka bolingo mutakalisation na mobali na sanzete bato ba filmer bango ebimi kaka après wana fille moko na mobali ba osaka bolingo likolo amai ba onanger aza soki na Canada za congolaise ebimi kaka wana na biso mutakale samwe na mama pasteur na ba journaliste soki ya radio télé nationale congolaise na biso mutakale soigne et samwe par influence ya ndeko Mike Kalambai ndeko Michel Bakenda ndeko nangai Moïse Mbiye pour dire que baza ba leader d'opinion kati na nkolo botambusa vie na bino bien ngana opesa ba na nzambe message
Bible lobi na biso autant Éphésiens, n'attend Éphésiens bingi parce que lobi trop. Na si cause en verset Éphésiens 5 cause en verset 15 au 16 sur une sanité. Rachetez les temps car les jours sont mauvais. Ndekolanga olio tika la baser lo bagenga na osambe ali souté parce que Moïse mbi ya pengu singa. Oza na raison te. Moïse mbi mutape so pengu so pe mate. Kolala kolamuge habitude te. Bato ba okufa ko kanzate ka bato ba okufa na Congo boto ana passe. Ti na poto bato ba osa ba rédiquer ala la la mukite. Ti na États-Unis zo salema. Luka nzambe na yo sale. So mono ke église te. Bible lobi luka nzambe no ya secret. Kota na lieu saint. Nde Moïse azoki alandi mpate na ye abungaki akyokuta na nzambe nzambe monaki lieu wana saint. Bible lobi nzambe abisi Moïse abi longola makolo na yo. Ma papa na makolo alongoli makolo atiki yango ekare ya 5 mètres aye pa ya ovanda na etumbelo esika nzamba osola na ye esika nzete pelisaki moto mais nzete ezika te luka lien saint fanda benga nzambe no alola à l'action église au Sambela. Ce qu'on l'action église était, collègue Sakatongo 12h, 18h, minuit au Sambela parce que ça va héros significatif. Et ça héros diable à tournaka. Et ça 6h, 12h, 18h, na minuit collègue ça va héros on attend déco. Luka au Sambela héros on parce que diable a commis risé. Diable a commis risa comme Luka a commis que Luka nani a côté là. Na pesa bino exemple monde konanga. Webi ke mutakala na kala ezaki soko moni yango na butu ndeko mate mi mutakala fubu kanga. Ndokie. Le diable aujourd'hui est tellement risé malin, a vu les choses normales, a commis si yango normal. Ça m'a fait très mal quand maman na biso azan en France, tante nanga zo bisanga ke ba vidéo wana ngana tala yango na zo mona on dirait moi ça m'a fait très mal. Je me suis dit nanga na tune question est-ce que yiko tala vidéo mo ya o wana ndeko ba benga Moïse Mbi. Donc tout le monde n'a pas na mikie ba yebi ke bandeko baza mutakaliser ba vidéo na bango na internet, tout le monde azota mitakala na bino, c'est pas respect. Le lot de la commission mutakala on dirait le monde normal et commission mutakala bimi le quoi examen d'état. Surtout les bandits, quand on voit Moutakala, on voit Michel Bakena. Bino koto boza na biso koto toza Moïse Mbi. Bino koto boza, biso koto toza ya Pichu Mwanza. Donc Moutana Moutakala ne ozela. Et comme le roi option yozani péda yozani littéraire yozani commercial. La nidité de Moutounzamba sala yango, raison pour laquelle le monde a soki peut-être moi ça mon bali ba otiché ba ça les kobo tant ba ko kanga bango moi ça sa position en boyer et ça va pour garder sa dignité ba monate mais le comme le monde normal au monde ande ko zo ko ta cave a comme fibo yelo le moka na se a fiba mais on doit être sérieux mais ça vient d'où cette culture tout ça ba bantou tout ça ba africain tout ça ba occidentaux té Occidentaux pour na bango maman kota mwana sous-vêtement awa tiku na bana bazawana mwana pe kota mwana sous-vêtement tiko to na bikini eza normal biso toza na droit wana te toza ba bantu to revenir nzaba sunga biso to soki to kufite on doit continuer avec ces rythmes ndeko na biso oyo Denis Lesi après qu'on kange kokota makala va on ba pasteur et silaki pasteur mo ote ko kufa na prison il y a pas trop longtemps prophète c'est dans nego dinda be paix à son âme aneko dinda mama soko ça ba délivrance ça na mabulu boluka boyeba pourquoi pasteur wana kufa tokene na gauche droite te pour dire que to komi na tango asuka non to komi na tango asuka te la Bible a dit 1000 ans vaut un jour et pas Jésus. Depuis qu'il est parti, alors je vais revenir. Genèse chapitre 8, Jésus revient bientôt. Tout ça, deuxième jour. Et bon, Jésus, on a un mois, depuis qu'il a 2 jours. Et bon, on a 2 semaines. Il y a des gens qui ont aho sana ba onde balingi ngaso na keli felo so na kelo laté et ça li na tikali aho na kokuta na ba pasteur ebele na kuta na pasteur na nzela na otuna pasteur yo kelo laté ndeni yebisanga sikoyo maka ndenge na ko bunda na yo. Voilà, merci beaucoup Ndeko Yam, c'est vraiment la ya kolobeze belé mais faut du temps donc to kozonga la juste pour que tu va un procès ko fongwama
tu vas pénal du Kambango, nani a la raison, nani a la tort, alors que la justice soit faite, moto a la tort, vous condamnez, vous pouvez savoir peine, ou a la raison, et mon ami soit battu. Un mot de la fin pour l'émission d'aujourd'hui, pour la journée d'aujourd'hui. Et puis on habite seulement Bambo, t'es pas à battu. Tout moi, numéro à contact, on a pas soutenir, on a moi appel encouragement. Merci beaucoup. Nakoloba boye bande kobotika ko menansa kanga ina ba appel. Yo zo finga Moïse Mbie. Na kena fingi Moïse Mbie te yango na ba ile fe na ela bino ba verset biblique bo mona keto condamné ba acte Moïse Mbie a posé. To fingi Moïse Mbie te, c'est un beau garçon, c'est notre frère congolais. To lingara ye mingi. C'est to na ko linga ete to linga to takine bo ete. C'est to na ko linga te to linga to beta maso na yo kara. Mais to lingi e mingi to lingi azonga na droiture ya nkolo yango to zongisi e wana. C'est plus de 143 89 59 38 38 3. Bato ba menacer ba continuer ko menacer. Non repérable na GPS nanga. Ba peine la nous a enregistré. Déjà na porta qui plainte contre inconnu. Soyez na comme menacer. C'est parce que dans le moment Moïse Mbie. Moïse Mbie, ceux qui abimisa qui makambo yote ngana bete masona été. Moi je fais des analyses. Et je suis contre les anti-valeurs. Les effets sociaux tout naza contre yango. Je fais plus les analyses politiques, mais ceux l'autre sont basés sur Moïse Mbie parce que c'est trop avec des pasteurs, avec les églises des réveils. Papa Sonika Fouta zoa décision na yo. Le coup la pasteur action. Atabo menansenga, eza pour monter, eza atteindre la vérité, eza atteindre sauver ba na Nzambe. Milimo union se kangami na ba église ba faux, il faut te faire revenir en pa Yesu Masia. C'est plus de 143 89 59 38 38 3. So Nzamba zongité, to continuer koloba. On va faire des analyses. Pour nous réparer les erreurs bande ko ba sala. Berre côté trop na l'église de réveil. Papa Patrice, ko senga vidéo te. Ngana za na posa te yo muna nidité ya muto aza mwasi na ote. Moi je vous permets pas papa. Moi je vous permets pas avec beaucoup de respect. Je vous permets pas. Pourtant ko senga vidéo. Et comment na boko na. Aux obligés tala. Est-ce que la Bible a dit muto abali yo obali to ko muna nidité na yi? Je lui permettre en ba ile ba vidéo. Mais pour la nini ezwaka ba musicien et puis yeka na tango ba musicien ya Nzambe. Papa benga ndeko Pichu Mwanza, benga ndeko na biso Michel Bakenda, benga Michael Mbai, vandisa bango tout bango qu'est-ce qui se passe bananga bazala suspendé ndeko fiaza ka suspendé parce que Marc Tabo azoka mulangi na mutu et pas confiter mais et pas ya maître ya Kofi. 40 jours sans médias. Toga sous confiter na téléphone, c'est yo en tous na Android, toga confiter na radio, ni na TV, ni na concert. Merci on va zo édiquant aussi kanini. Baso bosa na ke basa ba leader d'opinion. Ba ebité ke ba te belé batala ka bango ba koma ko tambo lo kwa Moïse Mbie, ba koma ko loba lo kwa Michael Mbai, akoma ko lata lo kwa Michel Bakenda, Pascal Linga Michel Bakenda mingi. Bato wana seki bakoma lokwa balinga bino mingi boza ba modèle na bango bango pa koma ko ba vidéo ya basi ya mitakala ba cha yango libanda yango ba vidéo le comme ebele libanda parce que bato balinga bino ba publier balakisi ke bino boza ba leader l'opinion boza na influence. Je salue bandeko no so ba otalanga na pesi mama Bijou Lema na bébé na ena molonga ni na États-Unis mbote. Merci pour l'information pour vous fournir encore. On a pesi ndeko na biso Jenny Nyota en Afrique du Sud mbote na pesi papa Dago Godard mbote na Suisse na pesi mama Vero Balisa mbote na pesi bandeko nyonso ba otalanga na pesi ndeko na ngai bébé femme monka Iyembe mon ami personnel na pesi mbote pas en France na pesi Don Béni motema ya Nadège papa dans les sacrificateurs mbote belé na pesi pe mbote na bandeko nyonso. Ce qui n'a bossani en tout cas, bo tenir la rigueur parce que ça kanda et makambo toujours monaka les autres arabiso passe na motema. Bande ko nyonso batali émission oyo, bande ko nyonso yo batali émission oyo. Et loko osenga bino ezaka ke place bache abonnez-vous wana. Komaka cliquer kaka wana.
après au mona ngonga moko ebima wana o cliquer sur wana pour ça na notification ya chaîne oyo exemple TV eza chaîne moko ya botala rango parce que eza chaîne moko exemplaire so nzamba zongité chaîne oyo kozala kaka biso pe tokoluba kaka tokolemba te so ye fait mususu ebimi oyo eza antivaleur bino boza wana mpona kopromouvoir ba antivaleur ezwa place bandeko baozo castel ezalaka 3500 masanga cher lelo na kamwaka na ebite so ezalaki kozala mwa moke lelo castel ekoma 1500 ndeko so aza na 15000 ao préféré azwa 15000 na ye so ba 10 bouteilles ya castel banda 10h ti 18h abomi air voilà tokolobela makambo. Merci beaucoup Ndeko Yambe d'avoir accepté pour répondre positivement à toutes les questions. Merci beaucoup. Donc ça n'est fini pour aujourd'hui, fidèles amis internautes. C'était un grand plaisir de vous présenter cette émission. Je suis Barési Baza, donc c'était moi à la présentation de cette émission, votre humble serviteur, moi la maman et Borané, besoin de faire parler pour nous de la voilà. Mon numéro est affiché au bas de vos écrans pour les remarques, les appels et les suggestions. Et n'hésitez pas de liker cette émission et puis partager massivement et jeter de nouveaux commentaires. Cela va encore nous aider de bien améliorer notre travail. Merci à DE à la prise de vue. Merci à Yannick Chamba qui est mon sponsor cette émission. Je te la dédie spécialement Yannick Chamba de Ton. Motema Clarisse Gang, donc je te salue depuis London. Les membres du chipé de Jogo, j'ai resté à la merveille, moi, mamie. Merci beaucoup à Jonathan Gananga et Jonathan. Et puis Karine Manessa, moi ça de la mine. Droit porte à Lola. Karine Manessa, je te salue. Malik Arafat, bonne bassango, il n'y a pas tout lengo. Le charismatique, fidèle ami internet, je vous aime, je vous amour, continuez toujours de vous abonner massivement et partager l'émission massivement. On vous dit bye bye, portez-vous bien. Au revoir. Exemple TV du Toka, rien à dire. Et abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou Bolinga Nada, encore comme il y a 100 périques, il faut vous s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. C'est Exemple TV. Bibo s'abonner belé la chaîne YouTube. Exemple TV du Toka, rien à dire. Yaya, Toyoka comme exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voyait exemplaire en autres, non, il y a s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV du Toka, rien à dire.